Bonjour mon Voilà. Déjà, merci Naom, tu peux un micro, merci pour la confiance au Salinga pour tout le par rapport à ma journal. Alors, le Lozali journée purement historique. Pourquoi un purement historique? Parce que tout le monde a un concert et belé ça les maca. Pas tout le monde s'est habillé pour assister à Esther, pour qu'il y ait dans l'hôpital et tout. Alors, moi, je vais faire rigolo là, je suis le Nias, le padre ni Kabonina. Alors, bien, mon le 22 juin, à qui ne assister à maman, to ba ndeko mibali to pe bana o bazana kati hôpital ya Sana o batali bongo na problème peut-être abotaki na césarienne mon robimezalité basala ko opération mon robimezalité bando mutusu bazolia te bando mutusu baola la bien te ba mettre mabe tout ça ndemo na mboka faire gola bi commenter oh akende lelo le fils que taba merci à ba maman na et soutenir o moni ko ça carnaval ils ont problème te ok ne masina ok ne pe changu et tout Jésus de Nias faire rigola mais à mon lelo na ko l'équipe peut-être carnaval pourquoi pour ba merci à ba maman wana ba merci à ba ndeko mibali wana et ko pesa surtout dans démocratie ya ressources moi mboka Jésus de Nias pour na récite ya concert le 24 juin nango na bengisi ba event surtout ba ya le 24 juin tout lisango ensemble parti pour les atos ali congolais olingaka la bonne musique yaka ko soutenir moi mboka faire rigola pour te musique na biso bendela mboka na biso et que de liboso na pesi ba eba surtout balinganga de partout mbote sans coucou nécessaire number 10 big up à toi on est ensemble. Bonjour papa, bonjour artiste. Yamwana kaka ndenge ezali le pour ça le 22 juin. Lelo ça mokolo artiste Jésus de Nias bilanga loyembo a voulu rendre visite na bandeko na ebe. O bazali na mo kokoso. Bazali na mo kokoso ya santé. Avec le rendre bon visite talaka humanisme les osenga bongo banini. Donc lelo oui, c'est la première fois que je fais la bande de barrage qui nous rend visiter. À ce moment dans le pays, il y a une bande de la Côte d'Ivoire qui nous rend malade, visite. Parce qu'on dit ça que jour moi j'apprécie, jour je japonais ça lélo pour me taper dans un programme n'a pas le barrage quoi. Dans un programme n'a pas qui léon les a joué à malade moi qui nous retard la bande qu'on a. Il y a mon équipe pas un réseau oyo. Ni à lobby carnaval lobby pesa la quitter pour à mon équipe. Bandi ko nga basana malade fona ke chalo bandi ko nga na nu poa na ide bango na nu ke na za na ya carnaval ya mon dieu pardon ouais bagola vous allez belé 24 juin dès 10h déjà dès 12h stade de tourner déjà pour nous souvent c'est la stade de tourner avant 12h telle la force elle pas de bani mais un vrai gola vous allez stade avant pour quand comme va 17h on a déjà les pas dans sa concert dans la rac donc bagola et l'autre bara moi vous allez après le 24 juin 12h stade de Tondi, 13h artiste à Koti, 18h artiste à Kendaku. Bien accueilli, parce que la nuit se passe que tu as parlé maman ici. Donc ça bon. Bonjour. Ah tu as libanda ya nini ya pas le peuple. Les autres événements il y a campagne, tu vois ça la campagne. Tu vois ça maman la campagne. Tu vois ça la campagne tu as ndenge te to penda baturien. Tu habite Marti et retourne Raka et retourne banana kati libanda. Tout ça te benda baturien. Batu ba yebite Jésus chef ya koyemba mutaleki azati na monde musique. Kasi tozali biso to ye pato yoka. Boloba loba itu kasi boya samedi bo mona yango. Boya samedi bo mona yango, bo mona kati libanda. Boya. Pardon? O bagola tu bala nanga sikoyo. Bino nya surtout bino tu boya samedi botondi sabo ba retonda o tu baloba lobaki o banguna so baloba lobaki kasi ba omona mamuna bango minga oloba yati yango la. Chani. Bonjour mon frère balobi deux fois yemoro journaliste yemoro caméraman bino omona ngo ba jet. En tout cas, na robenga juste na bagola nyo surtout bato balingaka papa avec na bango faire rigola. Biso lelo toza déjà na carte stade de Maria plutôt ya na esplanade na palais du peuple. To kozela to accompagner mokonzi ya mboka, ye mokonzi ya musique qui fait rigola na Sana bisika eza prévu ya kende ko assister bandeko na ye o bazali kuna. En tout cas sengoza ya mingi na motema na ngai ya koyeba ete faire rigola za ka moto za pembeni ya bandeko na ye balobi ndenge kaka France na bango aliboso bandaki balobi l'homme dont les regards
et bienveillant. Adam Moutoir peut s'arrêter par na ba pauvre. Donc les appelés le mort boya malamu mingi parce que toyo kaka ba nusu bazaka to beta concert ndambu ya mbongo na biso to kena na est mais fait rigole à la fait juste à 2 jours il y a concert na stade de Martyr. En tout cas c'est quelque chose où il faut te louer yango. Déjà vraiment acte mort louable yango na osenga na bato nyo surtout ba kolanda biso tous à la wana le 24 juin na stade de Martyr de la Pentecôte, le jour où la République démocratique du Congo et qu'on a redoré musique nango qu'on a la peine redorer, la musique congolaise va être revêtue de sa belle robe carandaise. Alors en tout cas la minga kolobezalité, rendez-vous dans le 24 juin toujours avec Papa Hervé Ferregola. Ah bonjour. Ah tout ça na on fait parler du peuple. Ngana lo baraka na lo batrote na lo baraka mukia. Ah tout ça tous les gola baza ah rendez-vous na bisa le 24. C'est que tout ça rendez-vous mon boy jour wana le 24 et le kina jour le 1er janvier na Circe. Au monde entier au batno so baza na mokili pendant le 24. Vraiment na benga ba gauloise vraiment le 24 vraiment tout ça est fort 12 heures tout tourne sa stade. C'est que 12 heures déjà tout ça stade de Tony déjà. C'est que ba gaulois toi en forme que non 12 heures déjà tu peux se venir rendez-vous 12 heures stade de Martyr tourne. Ba beta ba on Martyr. Mais la biso ba gaulois les pas dans beta c'est que ça c'est que mokili ba kama ba on va c'est la biso ba on va tout yoka to ba loba. O moto du stade biso to akimia. Quand on fait le 24, on a offert la RDC. C'est bon. Ah, bonjour. Bon. Moi, rectification à Mouké. Biso, tu es Rolanda, tu es au Fungula, ce qu'on martyr. Bayaka qui tourisme, mais biso, ce qu'on est, tu es au Banakobet, et martyr. Et ça, opération là qui s'habille. Ah, tu as une opération là qui s'habille, en tout cas, tu as 7 heures. Tu as déjà, avant la porte, tu as déjà, donc il y a mobilisation au Saralate. Tu as télémana et le monde a chété Nigola. Donc, on a aussi direct Brazzaville qui tire pour l'événement. Donc, le 24 juin. Et bien, il y a date où on a mais pour la mission, c'est significatif. Le 24 juin. To zalawana samedi to zalawana to tondi sawana to beta wana longo na shetani gola to zana e donc ba salam ga rebele na ba bureau nanga baza matabora na njili DJ Rina Masungi tufia mongo viali bia biandi tufia mongo ba motebele dioro bambi na Brazzaville mama Fatou Marina et Bambi ba mote belé donc ba bi to longola ka kolenga bazo lenge belé bazo bange belé excuse mon frère to longola ka kolenga yo ti brasso c'est pour ça rappelle on matin de me kuisa ça mon grand frère donc actualité zo vimba donc to soutenir ya odile manzaka ya bisenga leki langa ya to vivre Olga Mambe madame de merci mafuba Mama Chouda Ibula ya Gelo Masungi restaurant Fomunene à Paris Tour Eiffel merci bien. Bonjour. Oui, événement lelo ezak non tozo kende ko accompagner Ferregola na descente na yazo sala na signe ya bolingo que tozala na ye to sambela rapport na ye tozala na ye to encourager ye na paix na peine to na joie biso tozana ye voilà. Bobi non asala la ye déjà sauf que ça mutu ami la troté mais lelo a l'accès en haut parce que bon eza écoute la cadre de communication hein mais sinon il y a rien de idée moroté à manipulation à la sima ngwale où tu peux la motema tala papa social oui ba Gaulois bozala toujours na simaya le padre Ferregola boya la stade wala bo inondé stade de Martyr samedi 13h déjà donc bozala plein voilà comme ça pour l'ambola moi culture na bisoko. Bonjour. Ah tu as parlé du peuple awa. Pour na bagolo tous Hollanda na mokola lelo saka le jour to ke kopesa don pour na Jésus de Nuance to landa partout to linga kotika raité wana za papa bonheur papa bana Jésus de Nuance donc biso bagoloisé pour l'événement ya lelo et ces événements mo boy to ko ratango te to ko ratango te ça mauvais événement
mais mingi tozobetelaka c'était le 24 bana Brazza bana Angola bana ya Gabon toya tosangana tokutana stade de Martyrs parti à 9h30 photozala ba billet d'indonde tozoteka ba billet na ndenga fo billet 3000 francs billet tozana $100 VIP to paiement wana kitoko tozala te lokola kuna o bateka ba billet na matungulu bazwi billet bateki kibi bazwi billet biso bongo te biso pena somba nde billet okota poza goloise oyo karumba bien oyo karumba ba mikolo oyo ka barumba oyo nano yoka te tozana balitaka tozana babeki oyo koyoka barumba ya fo biso bagoloise tolongola kolenga tolongola maladi wana malenga nsemi tolongola maladi ya kitutu maladi ya cœur tolongola tobwaka mpo bavoisin mutu bazwa maladi ya malenga nsemi biso ngayo ndicheri na yoyo leka gelo masungi motema shida ibula bana France Château Rouge bambote ya tro Joali Kwenge bambote ya tro oyo dicheri na yoyo charge ba goloise ya mokili mobimba balobi boye ya Jésus de Niasa boya ni makambo Jésus de Niasa boya malada mtemi aboya malada kolenga tobwakela bango kuna bavoisin bayebi toke na kolala na yo balobi mingi tokozalaka mingi na stade ma mingi kuna nde na stade osanganaka na bato ya mbongo mpe elibanga bien naturel avec ses frères donc anasinga boye mata boye Voilà, on va arriver à faire école à Chikenya. On va arriver à faire école, hein. École à Chikenya, tout ça, malin, malin, tout ça. Tout que tout banda, ça là, ils sont déjà. Voilà. Car la faire école à Angoyo, faire école à Yoana la Kati. Faire école à Yoana qui voilà, plein. Sur les gola, on a fait des boussots, tout ça, malin, mais tout est tout banda déjà au Cameroun. Voilà. On va faire les gola, j'ai fait
Thank you.